Merci mingi bandeko nandenge opportunité oyo esili kozwama mpona ntina na biso ya koyeba kosangana lisusu na liboso na bana na nzambe surtout na oyo etali radio planète bere na bandeko nyonso tozali kosangana na bango elongo topamboli nzambe lisusu mingi mpona opportunité oyo kwa nzamba kumisama na mokolo lelo ndenge tolobaki tozali kosolola mingi na oyo etali le caractère du chrétien, le caractère ya mwana na nzambe, caractère ya mwana na nzambe lolenge nini mwana na nzambe asengeli kozala, lolenge nini mwana na nzambe asengeli ko se comporter, toloba ete attitude na ye, comportement oyo etali caractère makambo nyonso oyo ezali important na kati na mwana nzambe. Alors lelo tokoyeba lisusu kokende lisusu na oyo etali caractère du chrétien toujours tokosolola lisusu na oyo ndenge tosilaki kobanda yango depuis un certain temps elongo na mosali na nzambe pasteur José Chitoko tozali kosolola toujours na oyo etali le caractère du chrétien kasi lelo nakozalaka nda moko parce que pasteur azali moi empêché. Nous allons parler justement, continuer dans le même sens. Tout cela qui mingi na o Italie courage na ba semaine eleki to lobaki que courage zali moko ya ba facteur tout ya ba caractère o zali important na katina mwana na nzambe. Il faut tous na courage ya ko défendre d'abord identité na biso, toi tous na courage ya ko défendre toloba enseignement toloba eloko ya mutuya tozali na yango tosili ko yamba pe ko bomba ezali important vraiment et sengeli ki pe na biso tozala na courage oyo ezali ya mutuya courage na oyo etali par exemple na kati na vie makambo nini tosengeli ko sala o makambo to salaka kozala na courage ya kokende na suka ya likambo oyo osili ko banda to oyo oko banda to oyebi lolenge nini volonté nini oyo yo osili kotia to okotia po koma ti nasuka no matter what no matter oyo ndenge ni bato bakoki koloba ou bien bato songolo koloba eloko boye donc peu importe mais tu as le courage de défendre tes idées en tant que moi Nzambe, tu as le courage de défendre la parole de Dieu. C'est vrai que Nzambe a se défendre. Il moko poto Nzamba za na besoin de que to défendre ye. Mais Nzamba tie biso na se alobito ke no kokabole loba Nzambe, to pesa loba Nzambe bi pa union surtout. Ezali loko moko ya mutuya ça demande également du courage, la détermination et surtout persévérance. Eza ko senga na biso na kati na musala oyo oke na ngoti na suka lolenge ni nzambe azali ko pambola biso to azali ko pambola bana nzambe tala eloko to azali ko loba ezali vraiment important na bana nzambe ya koyeba kozala courageux kozala courage oyo isa ramalamu to pamboli nzambe penza pona tina na yango nzamba zo lokumo au nom de Jésus na kasi lelo to liko continuer lisusu ndenge tolobaki tosolaki na etali courage tosolaki na etali honnêteté ezali eloko moko ya mutuya pe lisusu honnêteté na kati na bana nzambe surtout na biso basali pe na biso bana nzambe ezali eloko ya mutuya parce que ezali kolakisa identité na yo ezali kolakisa mingi lolenge yo ezali valeur ya kati na yo ezali ndenge nini kati na yo ezali ndenge nini tali loko tozali koloba tango nyoso to ezali vraiment important ba nzambe to ba kokanisa nini likambo oyo mbala mingi eza na ba ministère eza na ba église na ba itonga ndenge tolobaka na ba association même to na bisika mosusu tozalaka na honnêteté oyo te et le plus souvent natalaki reportage moko documentaire moko il fait un temps et kama kala on parlait de quelque chose d'assez mawamingi. Bazali kolobaye que la plupart ya bandeko et pena kati ya bandeko wana batangi bana nzambe et la plupart ya bato mususu bato mingi il suffit azala liboso na mbongo c'est fini honnêteté ezali société et c'est ça qui est dramatique et ce qui otali malamu particulièrement nakati na ba nzambe biso nakati na ba etonga na ba église tout ça là nous n'avons pas ce courage d'être honnête
ya koza honnête liboso na nzambe koloba likambo esengeli na ntango esengeli lolenge esengeli ndenge yo monaki ndenge yo yokaki ndenge oyo ozwaki yango sans pourtant ajouter quoi que ce soit. Donc l'honnêteté ezali moko ya motuya. Alors biloko oyo ba valeur oyo ezala tango mosusu to wutaka na yango des fois na ba famille parce que ce sont des valeurs que certaines familles défendent. Certaines familles ba famille mosusu yango nde koza ba valeur ya motuya. Papa na mama bakoyeba kotalisa bana bakoyeba kotalisa nini bana ke na kati na vie faut la honnête, faut la sincère, faut la courage, faut la moto moko moto ya bosolo. Même nzambe yimo azali koloba yango senga na biso tozala na kati na vérité kozala moto oyo azali véridique ndenge na lopoto balobi kozala véridique ngi koloba moto alobaka bosolo moto azali penza na kati na bosolo alobaka kaka bosolo moto azali honnête ezali loko ya motuya. Même lorsque le Seigneur même a Bible lobi na biso que yemoka lobi Jésus a lobi il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, il est le chemin, la vérité, il est la vérité. Alors, ce qui est le biso, tout ce qui est yambaye na kat na bomo ina biso, et senga na biso peto la qui sa ba caractère wana, caractère ya kibosolo ya bosolo ya vérité oyo, ezali et panaye. Or la vérité, ezali automatiquement ko s'associer to sinon ko lobayi ke ezali ko s'allier ezali lokola le fruit d'un même arbre. Honnêteté, la vérité. C'est comme si c'est les fruits d'un même arbre. Pour Isali et loko ya mutuya, ou Isali valeur mounienne na katinaba na nzambe. Voilà à peu près loko yo to sleki koloba la semaine passée et to discuter nango moi mingi to pesa ki moi ba exemple. Bazali ko bandela kaka ko zonde la mamo kepo na tina bana nzambe to ba o bazali ko yoka biso et que peut na ba o ba kolanda biso na moi sima ba le lengeni ni to le loko ni oyo tozali ko solana yango na o itali le caractère du chrétien. Et c'est là que na biso na moko loto kota lisusu na o itali sincérité ezali lokopé ya motuya oyo sengeli te ezana kata bana nzambe. Sincérité évidemment ezali ko s'associer pe lisusu na o itali honnêteté, vérité, sincérité. Ce sont des valeurs oyo ndenge na uti koloba e uti na nzete moko ezala valeur oyo ekoki ko sangana pe ko sangana kitoko pe vanda kitoko pe vanda esika moko ezali loko ya motuya. Quelqu'un ne peut pas être honnête s'il n'est pas sincère. Parce que pour la honnête, c'est la sincère. Sincérité, c'est de savoir dire que voilà, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que cette personne est. T'as la valeur intérieure, na yeta ndengazali, le lengazali ko se comporter, ezali ko sangana, ezali lokomoko ya moto ya nzamba kumsama ava lokumo na oyo nyoso to ezali koleka. Lelo na lingi na zona na elokomoko ya moto ya lisusu na to etali les valeurs toujours ba caractéristiques ya oyo ezali ya bana na nzambe. Bien que ba caractéristique autorité koloba, autorité kotala, autorité komona, ezali la biloko oyo eza important, mais ezali pe lisusu na niveau moko pe lisusu boye oyo ezali important lisusu na kati na Bible kolakisa biso au travers ba personnage biblique oyo tosili koyeba au travers bango toza ko learn tozali ko yekola toza ko yekola biloko ebele par rapport à ma caractère na bango. Et particulièrement, moi j'aime étudier beaucoup plus le caractère, il y a le personnage biblique. Na nga ko étudier ba caractère la personnage biblique po ya na kati na yango nde ko lakisa yo biloko ya motuya o nzambe azali koloba lolenge nini nzambe azali ko deal na bango lolenge nini nzambe azali ko reprocher bango eloko songolo lolenge nini nzambe azali ko apprécier bango na eloko songolo to na comportement moko to na événement moko boye. Donc, c'est important d'étudier le personnage biblique. Ça te permet d'avoir une idée vraiment Aujourd'hui, j'étais en train de lire la parole de Dieu. Évidemment, je parle toujours des caractères du chrétien. Alors, je lisais depuis un certain temps. Là, je suis tombé sur un passage assez important dans Nombre 14. Je crois que j'ai déjà parlé de ce sujet un peu, déjà bien avant. Alors, je parlais de ce nombre 14. Nombre 14, là j'ai vu quelque chose d'assez exceptionnel. La parole de Dieu nous montre un peu le lengenini,
lolenge nini nzambe asilaki koyebisa na mosali na ye Moïse atie na kati na ye ke Moïse atinda ba espion bakende na mboka ya Kana kotala mboka oyo lolenge nini nzambe apesi bango mboka oyo ezali lolenge nini ekomaki na ngonga oyo Moïse atindi ba espion bakende tango ba espion oyo bakei basali kuna presque 40 jours kuna na kati na territoire wana ya Kana na kati na lendo na mabele oyo ya Kana mabele oyo nzambe asili koloba na bango ezali mabele oyo epai oyo mafuta nzoyi ezali kokita ezali kokule na miliki ezali kobima atindi bango alobi ezali mboka na pesi bino bien que bato mosu bazaki na mboka wana balobi na biso ba géant batu ba mboka ezaki occupé ezaki inoccupé te ezaki occupé na bato. Alors bato les 12 espions babimi les 12 espions bakei bango nyonso tout moko na moko awuti na tribu moko et je crois fermement que moko na moko azalaka moko ya ba 70 oyo bazaki autour ya Moïse to moko ya bakambi oyo bazaki autour ya Moïse. Nzamba tindi bango au travers Moïse bakei baye kozonga bazongi moko na moko bandi kopesa rapport na ye moko na moko bandi kopesa rapport na ye. Alors par rapport ya rapport oyo bango bapesi et kosalama que on s'est retrouvé dans deux groupes différents, deux groupes mibale ya kokabwana. Groupe liboso bazali 10, les 10 oyo bazalaki na kata groupe liboso bango balobi eza ya soyo mabele bapesi biso ezali kitoko tomoni yango tomoni bafui tomoni mabele tomoni makambo nyonso nzambe alobaki pe tomoni ke mabele wana eza ya solo mabele moko kitoko kasi tomoni ke bato bazali kuna bato biso tomoni kuna na kati baza bato moko ya kosakana te baengambe ba géant bato makasi bato batondami baza na makasi baza milai baza minene baza bato oyo soka simbi epe ezali ngambo. Tango bango balobi boye peuple nyonso tout ekomi na mawa peuple ekomi na mawa po na nini po bayoki nzambe alobaki bakende sika moko kasi rapport oyo epesemeli bango ebangisi bango na makambo bango basili koyoka tala tina ndeko molinga na bible eza koloba na biso yoka motuya elobi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ingo lobaki oyo yo yokaka yango nde eko build foi na yo to yango nde eko kitisa foi na yo yango nde eko construire eko matisa foi na yo to yango nde eko kitisa eko bebisa foi na yo eloko oyo yo yokaka to makambo oyo yo yokaka lolenge yo yokaka yango nde salaka foi na yo mata to foi na yo kita. Et Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu es fortifié. Tu es fortifié. Okomi molimo na yo esili ko lenda malisusu. Esili ko zosu makasi lisusu. Pona tina ya maloba na Nzambe. Mais na tango ozali ko yoka moto na mokili to ko yoka bato kaka boy pamba pamba na masolo to betaka. Ndenge ezalaka ba masolo oyo bato bakendaka na ba salon de coiffure. Bakoti na salon de coiffure banda batelemaka wana banda kobeta masolo ya ndenge na ndenge moto akobeta masolo ya ndenge na ndenge baso akobeta masolo ya ndako na bango bamusu masolo ba famille na bango basusu masolo ya makambo bango bamoni donc et deux fois makambo mususu eza yango na sans fondement eza ya solo te mais akobeta kaka pour à se faire intéressant na yo moto ovandi pembeni to bato bazaka pembeni to bazana kati kuna tango bazali koyoka boye bazali kokanisa eloko mususu bazali kotia maloba oyo bakokende kotia yango en application alors que ezali ndongwana te mokolo mosusu ndeko moko asoli na ngai alobi pasa na tala boy na yoki boy tango na ke ko vérifier likambo nini esili koleka ndeko oyo akendaka na salon de coiffure mingi kovanda kuna avandaka wana journée mobimba na ndenge tosili koyoka ipare bazalaka basu bazala na tour à tongo misusu tour après midi na ba oyo ba tour à butu donc yesu ko azaka soki na tour nini to éviter akende ko davanda kuna et kuna tanga azali kovanda ndeko musa azobeta masolo et na famille na ngai na libota na ngai na couple na ngai na mariage na ngai tout ça na basaka na ngai te moi saka na ngai te ngaso na komi il faut mbala moko biloko na mesa mbala moko maya kusuka maboko mbala moko boye tout ça soki te ndeko oyo na koyoka ka masolo boye ye pa zoni na ndako abandi pe ndenge moko
abandi kotia mobulu na ndako que non ye soka zongi soka ye il faut payer sous batile ka 3 plats il faut kaka na mesa kaka 3 plats ezala il faut kaka na mesa kaka nini mai ya kosokola boy il fait ça mambango tout ça mbala moko tout. Mais ce qui était différent c'est que moi si à répondre président n'a pas besoin on a été le lingue ndeko abandaki ko kanisa et créer bango problème à rosaranate ti libala et comme qui na suka libala comme que moto na moto atambola pour quelque chose de rien, pour quelque chose oyo que moto na moto ko bongisa moto na moto ko kanisa pe ko zonga na sima ko ba tete kana kanisa nano to so la malamu pour quelque chose de si toloba vraiment inutile enfin inutile dans le sens que et donc mo ezap et oyo ba ko banda pe ba solo lina yango mais pour yango dibala ke ko fa po moto ayoka kama solo oyo akumbaki na salon de coiffure alingi a appliquer yango na ndaku na ye. Voyez-vous, bien aimé, toujours libala nyonso to ezaka différent. Libala ya monsieur A na B, ezali différent ya monsieur C na D. Libala ya mama A B, ezali différent na libala ya mama B na C. Eza différent parce que bato na bato bazali na personnalité na bango, bato na bato bazali na caractère na bango, bato na bato bazali na histoire na bango, bato na bato bazali na lolenge bakutanaki. Ezali complètement différent. Mais, awa to komi na situation moko oyo libala fait kofa. C'est assez déplorable et c'est dommage. Pourquoi? Parce que quelqu'un quelque part a entendu, il a entendu une histoire dans un salon de coiffure, alingi a appliqué en nakati na ndaku na ye. Voilà, sans pour autant qu'on prépare terrain na ye, sans pour autant qu'on prépare esika na ye, sans pour autant qu'on sosola, no lingeni ne sengeli ko sala. Voilà ndenge ndeko molinga mi bilo lobi na biso la foi vient de ce qu'on entend. De la même manière kanda pe yaka na oyo yoko yoka soko yoki na balabala muta lobi no so songolo yo salaki boye yo boye auto moto kinga na finga ki yo mona otombogi oyo kaka yo yoki na balabala tant soupe aux preuves te mais kaka koyoka wana mutema pe ebandi ko baluka. Donc koyoka ezali important et j'aime bien la parole de Dieu qui dit quelque part faites attention à la manière dont vous entendez. Et faites attention à la manière dont vous entendez. Donc, les 10 espions, il y a un groupe à Liboso, il y a un rapport négatif. Si koyo, tant que le peuple bandi ko de la peuple et bandi ko murmurer. Peuple bandi ko murmurer, peuple bandi ko de la malamoko Caleb a télémi. Caleb a lobi non, ezan ndongwanate. Caleb na Josué ba lobi jamais ce n'est pas le cas. C'était pas ça. Bien sûr, toke tokomi esika yango. To moni mabele oyo nzamba pesi biso. To moni ndenge ni mabele oyo ezali mabele kitoko. To moni yango ndenge nzamba lobaki c'est un territoire où coule le lait et le miel. To moni yango, to vivre yango. Kala kutu to buki kutu ba fui oyo. Tala ba fui minene. Tala likambo toye na yango. To kumbi yango batomi bale. Po poto la kisabino. Tala makambo ndenge likaki. Tala ndenge ezali. Mais na lingi na bisabino ke ndenge yango ezali boye. Soki biso tokei kuna tokolonga bango parce que ezali nzambe moto atindi biso parce que nzambe moto apesi biso yango parce que nzambe apesi biso mabele oyo nzambe apesi biso makasi oyo akotambola na biso akotambola liboso na biso aloba babandi ko réveiller peuple ko sala ke no molimo oyo ya mabe wana oyo ya kobanga elongwa babandi ko zongisa sikoyo mbala moko peuple na kati na nzela ko lobe te faire confiance na nzambe to sala nde confiance na nzambe to sala désobéissance santé na maloba na nzambe nzamba salubaki alors to landa ndenge ya alubaki. Et c'est ça qui est extrêmement bizarre de Komolingami. Parce que deux personnes, tout simplement, Josué et Caleb, Bangomi Balé Basali, différence parmi les 12. 10 basu, Nyenga Siko, Tolobara, Mingi na français, Mingi Balobaka. Oh non, la voix de la majorité, c'est la voix du peuple. Donc Komolingami, Ezara toujours Ndengwanate.
la majorité, bazaki 10, bango majorité, balobi likambo moko boye. Mais en réalité, c'était pas ça. Bien sûr, il y avait des gens qui étaient là-bas, il y avait des géants, il y avait des gens aussi, c'est vrai, bazaki bato makasi, bato ya bitumba. Mais bango bazaki na liloba na nzambe, bazaki na promesse ya nzambe, bazaki na nzambe ye moko bibe lobi na biso azako tambola liboso na bango, ako tambola pe na sima, ako tambola ko la moto, ako tambola ko milinga, ako tambola makasi liboso na bango. Nzamba tamboli na bango pendant 40 ans na kati na désert. Bible lobi na biso que ba sapat na bango zaki usé que leurs chaussures n'étaient pas usées, leurs habits n'étaient pas usés. Pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. C'est le plus grand miracle qui puisse exister, où les enfants sont nés dans le désert, ils ont grandi dans le désert, même avec leurs habits. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Batoyo, mona kite que Nzambi, même na kat na désert, a bimisi di bango mai, a fongoli mai e bimi, a beti na nzete, nini Moïse a beti na libanga mai e bimi. Ils ont expérimenté tout ça. Ils ont vu comment la manne est tombée du ciel. Ils ont vu, ndenge nini pas juste bango baleki, na bamboka mboka o bango baleki ti bakoma na kana. Comment bitumba o bango baleki nango ba bundi na yango, mais baza ko longa tango nyonso tout. Ils ont battu même Anak, ils ont battu même les Amalécites, battre Bango. Et partout, il n'y avait pas un peuple qui pouvait résister au peuple de Dieu. Mais voilà que Bakomi na Kana, n'importe à Kana pour Narokota, Bakomi Kobanga, par rapport à ma baby. Mais eloko oya mutuya na lingina pointé na histoire oyo ndeko molingami, pour na biso koto la caractère, ya moi na Nzambe. Eloko nangina pointé awa ezali eloko ya motu ezali na verset 24. Na verset 24, il y a nombre 14. Dans nombre 14, la Bible nous dit quelque chose d'assez exceptionnel. Et je bénis le Seigneur pour cela. La Bible dit, et parce que, Nzambe Nazali Koloabi, et parce que Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Alléluia. Et là, quand on a interprété en malamu, to pesa moi, to limbola moi moke, to kolobaite aspect moko zali kota service nini, eza kota service caractère ya Caleb. Caractère ya Caleb. Et abandonne Josué. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Donc, esprit où ezaki na kati na Caleb, ezaki complètement différent na ezaki na oyo les 12 oyo mususu. Et donc, par ricochet, ils avaient des caractères différents. Un était animé na maloba na Nzambe, oyo et forgé caractère naye autour ya liloba na Nzambe, autour ya promesse ya Nzambe, autour ya esprit ya Nzambe, alors que bamisusu, bien qu'ils ont vu des miracles, bien qu'ils ont vu des choses que Dieu a fait, ils n'ont pas forgé leur caractère. Je dirais plutôt, ils sont restés na ba caractère na bangoto, ils sont restés na attitude de moko bazwaki depuis l'Égypte. Parce que n'oubliez pas que tout le long il y a trajet na bango, il ne faisait que se plaindre. Se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Donc quelque part na kati na bango, ils ont eu un caractère assez versatile. Caractère versatile, moto oyo azali constanté, moto oyo azali fixité, moto oyo azali solidité, lenda mina likambo moko songolo. Bazali lelo oyo soki maye keibo yewana kei, soki maye keibo yewana kei, moto azako changer mood à tout moment. Alors que awa Josué na Caleb bazaki batomi balé oyo batelemi na liloba na Nzambe. C'est à partir ya liloba na Nzambe, à partir ya molimo na Nzambe que caractère na bango est s'aligner complètement avec la parole de Dieu. Comme quoi, un changement ne peut être apporté que de l'intérieur. Na intérieur na yon de changement ko kiko salama. Et ce qui changement est salami, ne eko bima libanda. Oyo nyonso to sa libanda ezali le produit de ce qui est à l'intérieur. Hormis Seigneur,
hormis bato oyo basala hypocrisie akolakisa eloko moko boye mais en réalité na kati eza ndenge wana te. Mais awa tozali koloba oyo ezali mwana na nzambe oyo azali genuine to bazali véridique azali moto oyo asimbami na loba na nzambe aza kotambola ndenge esengeli. Bible lobi Caleb azalaki na molimo mosusu. En fait molimo mosusu oyo ngi koloba azalaki na molimo na nzambe par rapport ya ba oyo mosusu makambo basalaki na rapport bango bapesaki rapport bangisa. Bible lobi na biso nzambe maka lobi alobi Caleb alandi voix na ngai, alandi nzela na ngai mobimba. Alandi nzela na ngai mobimba. Pona tina na yango na kokotisa ye na mboka oyo ya wuti. Mboka oyo ya keneki ko espionner. Na kokotisa ye kuna pe bakitani na ye, ba descendance na ye bako hériter mboka wana. Tala lipamboli monene à cause de ce caractère. Ndeko molinga mi soki tolingi totala malamu. Eloko esalaka biso na mokili ezali nini na kati na vie ezala biloko mosusu oyo toutaka nango na ba famille toutaka nango na ba famille na biso lolenge famille na yo ekodisa yo nde lolenge ba valeur oyo ezali important nde yango nde yo kozwa na famille wana ba valeur ya famille wana nde yango na yo okotambola nango vie mobimba ba valeur wana yango nde okovanda na yango. Et on est allé partout justement. Les allés bipai nous surtout. Alors ceux qui allés ni wana, to que ne kota la nanu susu, na banzela mosusu, to le bato oyo mosusu batambolaka na lolenge ebele. Ezali na biso ceux qui pour être to comprendre comme moi passage il y a que chaque valeur et peut se mêler à biso par rapport ya mutu par rapport ya la valeur oyo bango a botami na yango par rapport ya ndenge a telemi na yango par rapport na ndenge a koli na yango tant ezali loko moko ya mutu ya nazo ndakisa na bamboka na biso tozali bato ba uti na ba culture moko différente ba culture moko différente ya moto na moto za culture na ye. Et ceux qui te zumboka lokola Congo ezali na bato ebele oyo ezali na bato toloba na ba tribu ceux qui 254 ceux qui combien ezali ebele ba culture eza différent ezali pe na ba région oyo okomona que bato ba koli na mboka wana na ba koli côté wana bazali na moi attitude moko boye bazali na moi lolenge moko boye ya koloba ya kosala bazali na lolenge moko boye batambola kana yango ezali par rapport ya ndenge pa bango ba koleli ndenge bango bakololi ndenge bakozala tolobaka mingi soki otali malamu ke mungala tango ye mungala zaka na sonité ndenge tolobaka entre parenthèses nazopesa exemple ndenge tolobaka mbala mingi tobaka ke mungala bangala to bamongo bazaka na sonité alobaka likambo ndenge yango ezali akobenga a akobenga b akobimisa yango ndenge bimi pa azala ba scrupule takanisa ote boyete ne ya koloba ngo mbala moko ezali lolenge na bango bakoli ezali pe lolenge moko soki totali pe lisu na ba mboka mosusu bakoloba tango mosusu ke bakongo baza bato oyo bazaka moi réservé moke baza bato oyo te kolinga kosala te kosala mabeti ngai donc kovanda mwa moke balingi mwa kinzonzi balingi mwa kozala mwa voilà babiloko ya ndenge wana ezali par rapport ya ndenge tokoleli ezali okomona tango mosusu entre parenthèses balobi baluba te alobaka mingi baluba baza avantage parce que diamant boy tout ça mona batutu atemika na pas du tout bon wana ezali ndenge eza ba pensée otokanisaka tozwaka na chaque tribu to nini mais c'est pas forcément ezalaka ndenge wana po moto mosusu bakozala pe abotami na ye pe na mboka wana me akoli bipai mosusu azwi pe makambo wana te ezalaka lolenge oyo yango ezali mpona koexplike ke bavaleur mingi tozwaka toutaka nango na bomwana toutaka na yango na famille oyo toutaka na yango na esika oyo tokoleli toutaka nango na mabele oyo biso tokoleli epuis tala etamboli yango sikoyo nde ekoya kozala forge na nsima na oyo etali éducation tango éducation ekoya tango kokota na kelasi moto oyo akoti na kelasi azala mungala azala mukongo azala muluba azala neni muswahili tango akoti na kelasi abandi kokola abandi kotanga bongo abandi kofungwama abandi komona mpe kokutana na bandeko mosusu na bato mosusu mayele wana ya kelasi ebandi moke ko shape caractère na ye
Évidemment, pe lisusu na soki pa uti na famille moko chrétienne toloba na famille moko oyo bayamba Yesu Masia, famille moko ya bonzambe, ye wana pe famille religion makambo nyonso wana ekoshepe mwa moke nini attitude na ye, caractère na ye, makambo na ye. Et à partir na yango nde epai tomonaki na kokola na biso tokoya koyeba ke oyo abotama na famille kingandi par rapport à comportement na ye okoyeba ke moto abotama na famille malamu, moto akoli na famille malamu, moto akoli na famille moko boye, moto yo ba agissement na ye ezolakisa ke moto yo azalaka mwa mobulu to bote mwa likambo moko ezali wana. Donc biloko ndenge wana etambolaka mingi, mais eloko oyo echangeaka oyo ekorijaka nyonso ezali l'esprit de Dieu to maloba na Nzambe na kati na bomoi na yo. Tosilaki koloba yango tango tozali kosola makambo ya caractère tolobi ete moto oyo abandi koyoka loba na Nzambe tango avandi alobi loba na Nzambe ayoka loba na Nzambe pe ezali kokota ye moke moke azali koyoka yango koyoka tango nyonso ye azali koyoka loba na Nzambe ezali koshepi pe lisusu pe na kati na ye ezali kobongisa ba contour ezali na maloba mosusu ekoya na bomoi ekoti penza yoki yango na motema na mai na nyonso na ye na kati na ye ebandi kobuka lisusu bisika oyo to kibomoto etelemaki kibomoto ezalaki likolo ebandi kobuka yango moke ndenge basusu balobi na français ebandi ko arrondir les angles ebandi kokata moke pona kobongisa moto oyo kopesa ye shape moko ya malonga. Donc à partir ya maloba pe na molimo na Nzambe nde sikoyo changement ebandi kosalama na kati na moto soki ozwi les 10 oyo les 12 espions bango nyonso bazali bana na Nzambe, bango nyonso bazali bana na kati na bana na Israël, bango nyonso bakoli na famille na culture moko boye, bango nyonso pe bamoni pe makamu ici na Nzambe. Mais bato mosusu les 10 autres kuna balakisi caractère mosusu balakisi esprit mosusu alors que Caleb na Josué bango balakisi loko mosusu ya motuya tala ndenge ndeko molinga mitu ali koloba ezali loko moko ya motuya. Donc le caractère ezali loko ya motuya liloba na Nzambe nde eyaka pona ko changer pona ko changer caractère na biso malembe au fur et à mesure ozali koyoka pe ezali kovanda na kati na yo nde pas changement ezali koya parce que changement eya kaka na kati. Soki totali bato oyo na kati na bana Nzambe mbala mingi ndenge na lobaki na ebandeli ya émission na lobi tozali na kotala mingi koyekola ba caractère ya ba personnage biblique oyo tozali komona. Toke na mokanda totala nanu Abraham. Tala Abraham oyo azalaka moto moko azalaki moto oyo toloba azalaki awuti na famille moko ate na famille oyo basambelaka Nzambe te Nzambe na bomoi Nzambe oyo biso toyebi te bango bazali kosambela bikeko ezalaki famille moko ya idolâtrie oyo bazali kosambelaka bikeko kosala makambo bikeko tout ça mais à partir ya kuna Abraham Nzambe asili kobenga ye tango akobi pembe na Nzambe molimo na Nzambe pe kotambola na Nzambe koyokaka Nzambe koloba tango nyonso tu ebandi ko changer Abraham akomi na foi moko oyo tango Nzambe koloba na etelema kende sika songolo Abraham aza na tango te atuna pona nini na yeba kosala nini na okende ndenge nini Abraham akotelema kaka mbala moko abandi kokende pona nini poni loba na Nzambe bandi ko changer ye à tel point que aujourd'hui yende oyo abengami le père de croyants quelque chose en lui na kati ezaki changer complètement changement moderne esalamaki eti ekokoma na esika oyo Nzambe Bible bengi l'ami de Dieu. Il était l'ami de Dieu. Tala eloka motuya na tango Nzambe asengi ye mwana alipesanga mwana oyo azwi pe mwana akei po asacrifier ye a obéir na ye pona ko obéir na Nzambe ezalaki facilité po opesa mwana oyo yo zeli pendant longtemps azwi mwana oyo presque na 100 ans alors Nzambe aza kosenga ye sikoyo akende kopesa mwana oyo ezosenga courage moko kosakana te mais Abraham akei mpona nini obéissance na kati na ye caractère moko akomaki nango akomaki ko obéir il était obéissant devant le Seigneur eza parmi ba caractère totalaka na sima lisusu. Abraham par exemple obéissance ezaki ya motuya tozwa nanu moto lokola Jérémie pe lisusu to Moïse
Tikanaki na Moïse. Moïse pesa kindenge moko. Moïse pe, bien que akoli na vindaku ya Pharaon, a jupe éducation kuni ya ndenge. Mais quelque part na kati na nzela, Nzambe abengiye, aye kokota na Nzambe, aye pe kokende na désert kokima kibaya kubuma ye makambo ndenge na ndenge. Kuna abandi kotambola na Nzambe. Kotambola na Nzambe échanger ye et shape caractère na ye. Pendant 40 ans na kati na désert, ebandi ko shape caractère na ndenge mosusu. À tel point que Moïse a commis moto oyo Nzamba bengi l'homme le plus fidèle, l'homme fidèle dans toute sa maison. Donc caractère et fidélité et yeko bima na kati na Moïse. À partir ya yeko tambola na Nzambe, ezali loko ya motuya, tala caractère moko oyo moto de surtout akoki koloba ke en tout cas oyo nazaki moto penza ya motuya. Nzambe alakisi biso makambo ebele. Alakisi tango nyoso tout le lengeni to sengeli kozala. Et na kati na vie ba circonstances mosusu pe eyaka pona ko bongisa to ko kodisa biso lisusu na kati na ba na to loba na kati na challenge moko boye. O ba circonstances wana tango ba circonstances eyaka tango yaka lokola challenge moko na kati ya vie na yo soki deja maloba na Nzambe sili kovanda soki deja molimo na Nzambe za na kati na yo kubunda na yo koyoka na yo Nzambe tango nyoso tu kubunda na yo ekomi ndenge mosusu Nzambe koyoka kopesa mayele makasi oyo esengeli po owa ko faire face na challenge wana. Donc ezali loko moko ya motu ya le caractère du chrétien par rapport à caractère to le baki que moto azali mwana na Nzambe asengeli za la courage esengeli za la honnête esengeli za la sincérité penza esengeli pe lisusu aza la moto à part ba caractère to zulu ba ya personnalité ya intérieure na moto moko na moko esengeli za moto na vision. Yes, parce que on appelle ça le caractère monene. Et ça caractère monene cause la moto ya vision, moto yo aza ko mona mosika. Moto ya mona ka monene mosika mbala mingi, ba événement mingi et surprendra yete. Mais ali moko ya ba caractère na biso. Soko zali na vision za ko mona mosika. Et ko permettre pe yo na kati na vie, évidemment, o sala makambo ya minene. Osala makambo oyo tango mosusu lo lenge Nzambe atie na kati vision Nzambe atie na kati na yoko sala na yoko kokisa na yoko koma esika songolo okosala yango po eza na kati na yo osi omoni epai nini Nzambe alingi yo koma osi omoni epai nini Nzambe alingi yo sala osi omoni loko nini Nzambe apesi yo mission nini Nzambe apesi yo tango okokoma tango osi osili komona yango okozana besoin ya courage. On a besoin de honnêteté, il y a sincérité, il y a makasi, il y a sagesse en Nzambe pour okene kokoma na esika wana. Soki ozali na vision te oya bomoi na yo, ya vi na yo, to ya esika yo ozali, to ya eloko oyo ozali kokamba, to ozali oyo olingi otambwisa. Olingi tozali komona lelo oyo. Bato niti na radio Planète Béré vision ezali moko ezali ya kokabola liloba na Nzambe ko simba ko toucher bipai nyonso tout oyo bana na Nzambe bazali et gloire au Seigneur pour être internet ezali ko permettre biso ko yeba ko kende bisika nyonso tout. Donc motako ko za na Congo lelo oyo akolanda radio Planète Béré motako ko za na Asie akolanda radio Planète Béré pour être moko boyepe yepe kutuna ali Nzambe asimba bomoi na ye Nzambe asa na kati na ye omoni eke bandeko basangani bandeko balobi papa Andra lobi OK tala ndenge Nzambe atinga ngo na kati na motema tala ndenge Nzambe atinga ngo na kati na motema na kokisa likambo oyo na sala likambo oyo nde lelo oyo atelemi na courage union surtout akangisi makanisi nyonso to lobi tika na koma na esika oyo na banda eloko bunde na sima to kotala ndenge Nzambe azali kosala. Voilà comment moto na vision azalaka moto ya vision fa tala toujours mosika. Il faut faire toujours mosika ndenge sengeli ko fungola eloko oyo siko to sito bandi boy na kokoma siko na sala nini na kotisa awa na sala boy donc vision zali ko kende ezali ko fungwama et tango nyoso tu Nzambe apesa ka vision apesa ka yote ka kopesa yo nyonso mbala moko akolakisa yo mwa point moko songolo akolakisa yo mwa aspect moko songolo na tango yo komi nesika wana ebandi kofungama moko na moko ebandi kofungama ndambu na ndambu ebandi kofungama ndambu ti oyo koma o ezalaki nde boye moto na vision
moi na nzambe caractère à liboso c'est na biso kozala bato na vision na oyo baza na vision moko oyo ba vision ya nzambe ezali nini na pona bomoi na yo pona mosala na yo pona iloko ozali kosala vision ya nzambe ezali nini et puis petango yo kangi yango au cerner yango au comprendre vision na yo au tie mabolongo na se au telemi obandi kokende sikoyo pona tina ya kolakisa vision oyo nde epai tolobaka ke Dieu donne la provision na tango yo tie lobokolo na yo na kati na mai bana nzoi batie likolo na Jourdain mai efungwami il a fallu batia likolo po ete mai efungama basacrificateur soki batiaki lokolo te mai elingaki efungama te mais il a fallu batia lokolo na mai po ete mai efungama donc bato na vision moto na vision ezali eloko ya motuya kozala moto na motuya eza eloko moko ya motuya alobaka mingi na bana na nzambe mingi na kati na etonga na nzambe nalobaka ete soki yo ozali na vision te oko adapte nini oko adapte Egypte oko adapte oyo ozomona pembeni na yo po oza na vision te lokola vision ezali te okobanda kokopie eloko nyonso moninga kosala nyonso moninga kosala okokopie yango oyoki basalaki kuna yo mpe okei oyoki nani ndeko kuna afungoli shop yo mpe obandi koluka ofungola shop oyoki ke ndeko kuna akomi kosala conteneur yo mpe obandi koluka osala conteneur oyoki ndeko abandi salon de coiffure yo mpe obandi koluka osala salon de coiffure po oza na vision te ozotala kaka ndenge niza koleka oyoki ke ndeko abandi kodefisa mbongo yo mpe obandi kodefisa mbongo po vision ezali te po kaka lisolo oyoki lisolo ke non kuna esimbaka yo mpe yo wana okei vision ezali te bato mingi lelo oyo ndenge baninga mosuku alobi toza kokende na lycée bosangani epai oyo soki tokei na bauniversité toza kokende bon kuna sikoyo mpo bato nyonso baza kokende anga mpe nakende kaka mpo vision ezali te vision ezali te donc esengeli kozala na vision soki oza na vision te okoadapte okozwa okosalela kaka makambo oyo ozomona pembeni na yo na sukasuka na nzela or nyonso tomonaka na miso na biso ezali suka te il faut tomonaka mosika toyebaka epai nini tozali kokende na ntango yo oyebi yango eza eloko moko ya motuya kozala bato na vision ezali bien na ntango yo ozali moto na vision moto azali na caractère ya nzambe oyo azali na molimo na nzambe caractère ya mwana na nzambe esengo ezala mpe na kati na boyambi ezali eloko ya motuya ya mibale oyo nazali koloba na bacaractère oyo caractère ya liboso mpo ozala moto na vision caractère ya mibale mpo ozala moto na foi ouais ndenge tolobaki la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu eyaka na ntango oyo ozali kovanda na se na makolo na nzambe oza koyoka ntango nyonso tu nde epai boyambi no eza kotelema bobili elobi na biso ke sans boyambi na yo okoki kosepelisa nzambe te sans boyambi okosepelisa nzambe te donc ezali eloko moko esengeli ezala incorporé na kati na bomoi na biso de fait ipe eza na kati ipe eza na kati mpo emonana ebimaka na ntango na yango yango nde esalaka différence mpo na ntango boyambi eza na kati okosala makambo ebele mpo ozala moto na foi tala ntina Caleb bango na Josué batelemi bayebisi baninga na bango balobi non makambo bino bozali koloba eza lokuta bien sûr tomoni bato baza na kati kuna mais biso toyebi ke nzambe aza na biso nzambe akotambola na biso nzambe akosala na biso nazali kotanga na Nombre chapitre 13 tant natangi na Nombre chapitre 13 verset 30 esimbinga makasi verset 30 lobi tango baza kosala discussion oyo kolobaka te boye verset 30 lobi Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Au moins, nous montons à Boyambi. A tel malubi na banga lobi, hey, bino mozali koloba, bolobi pe mingi, bolobi mingi, mena ngonga oyo, na ngina tali sabino, pe na yebi sabino, eloko oyo, ya motuya. Tokende kaka, tokende, tokota na mboka wana, tozwa mboka wana, biso nde tokolonga tozali balongi tokotonga eza eloko na biso nzapa apesi biso tokende nango tokolonga omoni bato ndenge balobaka moto na foi atelema lobi te oyo ezali barapport négatif bino bozali kopesa
mais ngai biso tozali kuna te. Nzambe aza côté na biso to tambola na ye elongo. Nde omoni ke batamboli na Nzambe. Nde omoni ke Nzambe a reward bango. A pesi bango récompense. Na passage to utaki kotanga. Nzambe alobi nini? Alobi pona tina na Caleb. Pona tina na Caleb. Lokola ye azali na esprit mosusu. Ye esprit na ye ki différent na ba oyo baninga mosusu. Pona tina na yango bana na ye na kokotisa ye na mboka wana. Pe bana na ye bakokota na mboka wana bako hérité yango. Wana ezaki na nombre 14 na verset 24. Tala ndenge récompense Nzambe apesi ye. Bongo eloko ya ndenge wana ndeko molingami. Il faut étudier biso et la kitsa biso loko moko et enseigner biso. Moto na foi azali moto atambola katango nyonso tu. Aza kotala makomi na Nzambe. Azo tala pe lisusu eloko nini Nzambe alobi. Eloko nini Nzambe alobi pona ngai, eloko nini Nzambe alobi pona yo, eloko nini Nzambe alobi. Oyo Nzambe alobi nde yango wana. Eza ata moto aye na pembeni na ye na sima alobi ngai boy. Etali ye. Yo kokangama na oyo Nzambe alobi. Ndenge moko pe Caleb basaki bango na Josué. Baninga mso alobi te kuna ye tokoka te tokokufa. Bango alobi jamais. Nzambe oyo toyebi ye. Nzambe oyo banda to bandi na ye to longo na ye na Egypte kuna abimisi biso. Akaboli mai océan munene akaboli yango na ngambo mibale. To tamboli pe to sili to yepe na kati na ngambo mosusu. Ba Egyptien balandi biso me bakoyi na kati mai ekangami. Adi Nzambe oyo lenga bundeli biso. Tango nyonso tozali koya. Tokotali na ba peuple ya ndenge na ndenge modele na modele. To bundi na bango pe to longi bango. Tango nyonso tu Nzambe azaki na biso. Tozali kokende kaka boye. Tikuna na Kana ezali promesse asala biso. Nzambe oyo lokola apesi promesse akokokisa yango. Jamais atika promesse na ye. Apesaka promesse na ye akokisaka. Ndenge Bible lobi dit un mot et la chose s'accomplit. Omoni eloko oyo ezali eloko ya motuya moto na foi lobaka nde boye. Atelemaka bani koloba liloba na ye ndenge ezali. Atelemaka bani koloba na ye koloba makambo na ye ndenge ezali par rapport ya liloba na Nzambe. Ala bandi koloba clairement ndenge yango ezali volonté ya Nzambe ezali nini pe alakisi ke ye azali kondimela liloba na Nzambe lolenge esengeli. Ndeko molingami tala caractère ya motuya oyo esengeli kozala na biso oyo esengeli kozala na mwana Nzambe. Mwana Nzambe fazala na buyambi oyo makasi. Epai oyo bato mosusu na miso komona boye na miso naturel toza komona défaite toza komona échec. Mwana Nzambe amonaka toujours victoire esika moko boye. Amonaka toujours victoire esika moko boye. Mwana Nzambe amonaka toujours victoire po azali kolanda te oyo mokili ezali kosala. Azali kolanda te oyo mokili ezali kosala. Azali kolanda te oyo mokili ezali koloba. Azali kolanda oyo Nzambe azali koloba. Nde loko ya motuya yango wana. Bango bapesi ninde rapport ya mabe, mais rapport ya mabe wana esoki na bango wapi. Nzambe Caleb na Josué batemi balobi jamais. Il faut tozala différent. Il faut tozala différent, complètement différent. Tala eloko oyo ezali eloko ya motuya. Eloko ya motuya oyo Nzambe aza kosenga na biso yango wana. Na tango ozali na foi na yo ezali ko dépendre na nini? Na révélation oyo zui. Révélation oyo zui na makambo na Nzambe, na liloba na Nzambe, na oyo Nzambe apesi yo. Révélation wana oyo wana yo zui. Nde yango wana yo kotelema na yango, nde yango wana yo kotambola na yango, nde yango wana yo kovanda na yango tango nyonso to. Voilà ce qui est important. Moi Nzambe atambolaka ndenge wana. Eza ko dépendre nyonso to na révélation nini oyo oza na yango. Tala tina tozali koloba eke Bible lobi na biso, or la foi est une ferme assurance. Na Hébreu 11 verset 1 lobi, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la démonstration au moni, au yoki, au démontrer yango, au saleli. Au moni, au yoki, au démontrer. Ndenge moko Caleb na Josué
ba yoki nzambe ba moni nzambe à l'œuvre ba yeko démontrer yango na attitude na bango na comportement na bango na ndenge na bango ko agir tala eloko ya motu ya ndeko molingami mwana nzambe azakande boye mwana nzambe azakande boye atambolaka nde na boyami atambolaka ntango nyonso tu na foi na ye. C'est ça qui est important. Voilà qui caractère ya mibale. Caractère ya misato ezali nini? Ezali persévérance. Ezali persévérance. Persévérance. Mwana ya nzambe esengeli azala persévérant. Persévérant pour na nini? Pour problème, difficulté ekokomaka na kati na vie. Ekokomaka ntango nyonso tu. Assurément, tant que ozali ko vivre na kati na mokili oyo okozwa ba problème ya ndenge na ndenge, okukutanaka na ba obstacle ya ndenge na ndenge, okukutanaka na ba difficulté ya ndenge na ndenge, okukutanaka pe na bato mosusu oyo bakodécourage na modèle ya kosakana te, okukutanaka pe na bato oyo bakotrahir yo bisika na bisika. Mais ezali important mpo na yo ozala moto oyo ozali persévérant toujours. Mpo na nini? Ndoko molingami. Mpo na nini? Oyo ekozongisa biso na oyo tosololaka elongo na pasteur José Titoko tozali koloba eke courage eza eloko ya motuya. Po awa na po toza persévérance esengeli mpo ozala courage. Ezali pe ndenge towutaki koloba eloko moko ya motuya. Po persévérance wana yango nde ekotinda yo ozala constant. Ozala constant na eloko nyonso ozali kosala. Bible écoute le bin biso boy. Yoka ndenge Bible le bin biso na Matthieu 10. Na Matthieu 10 kotanga na verset 22 eza koloba na biso boy. Elobi vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, mais celui qui persévérera sera sauvé. Nous avons reconnaître que persévérance est singulière une qualité fondamentale na mwana na nzambe. Et singulière la qualité moko ya makasi ya mwana na nzambe. Iye moka lobi yango bi bakoyina bino. Bakoyina bino na pona tina na kombo na nga. Mais oyo akotelema pe akoyika mpiko pe akorésister akopersévérer tina suka yo wana nde akozala sauvé. Mbala mingi tango natangaka passage oyo namikanisaka eloko moko nakotaka na baraisonnement moko boye komituna baquestion ebele nasakola nanu parenthèse moke na oyo etali passage oyo. Deux fois ndeko molingami tant vous allez komona likambo oza koyoka ndenge nzambe ye moko azali koloba vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et une côté c'est biso komoko ya motuya. Deux fois soki nazali ko réfléchir na bina banda ko réfléchir kaka par rapport ya verset oyo kaka na zui yango boye. Et une côté lisanga que quelque part ba oyo ba kozala persévérer ba oyo ba ko persévérer te c'est que ba kozala sauvé te. Quelque part ndé loko yango eza ko talisa biso. Que ba oyo ba ko persévérer te c'est que ba kozala sauvé te. Né à partir ya awa na ko comprendre le susu passage mo susu oyo nzamba zali koloba ye muka lobi alobi na tango ya suka même ba élu ba kozala séduit même ba élu et ba que même ba ponami ba kozala séduit ba ponami et ngo ba ke ba ponami tango mo susu pe ba ko bunga même bango ba ponami bato ba ponami ba ponamaka. Donc, ils allaient côté sabiso, ils allaient avertissement mon nene on ne sait pas repérer sabiso. Ils allaient avertissement mon yako sakanate kolobe que ah keba to sengeli to persévérer quelle que soit circonstance sabiso de komolingami. Ils allaient moko ya ba caractère fondamental ya moi na nzambe. C'est là constant na eloko na zala constant na eloko zali ko sa zala constant na makomi na nzambe zala constant na volonté na nzambe zala constant na molimo na nzambe zala constant c'est ni koloba ke ozali moto oyo osengeli ozwa oyo eloko nyonso te oyamba nyonso tout te
ozala o ndima nyonso tu te me ngi koloba kaka ke na esika oyo nzambe asili kotia yo sala mosala wana ndenge esengeli peu importe oyo ezali koya nde epai oyo nakumisaka nzambe napambolaka nzambe mingi soki natali oyo nyonso tu eleki na kati na bomoi ya Job. Na kati na bomoi ya Job amoni pasi ya kosakana te bitumba ya bundi to bitumba to bakonsekanse ya makambo oyo ya zwi ezalaki bitumba na ye te. Bible lobi na biso ke nzambe na likolo amoni Satana lobi yo otambola na outi wapi na outi kotambola omoni mosali na ngai Job. Nzambe otalobi bomoni mosali na ngai Job. Oui na moni kasi bon yo ndo zobomba ye ozobomba yango wana nde azosalela yo kasi soki oboteli biloko tu wana akozasusu ndenge wana akoyina yo nzambe alobi okosi po nyonso tu natali awa na se na mokili oyo natali boye moto oyo aza intègre lokola ye namoni te soki tembe oke zwa ye biloko nyonso tu soki olingi me molimo nde osimba te bitumba ezalaki ya ye te. Nzambe abeti tolo na likolo kuna mpona tina na Job mpo ayebaka lolenge nini Job azalaki tribulation nyonso Job asili kozwa asili komona amoni ya ndenge na ndenge eloko ya motuya oyo Job alobi na nsima alobi nzambe moto apesaki nzambe moto azwi mpe avandi atikali kaka fidele na eloko na ye wana ezali moko ya bakaraktere oyo tokoyeba kotala yango lisusu la fidélité loyauté, fidélité, loyauté. Et c'est comme tout y a tout koyeba kotala yango lisusu. Nzambe azali koloba. Alobi na bango nyonso tout na se Job azali mosala na ngazali intègre. Job alobi na koyi ko finga nzambe te. Moi sina lobi abi finga nzambe te okufa na yo. Abi yo mwaso yebelo kozoloba te. Abi na koyi ko sala yango te. Nzambe apesaki nzambe moko azwi. eloko ya motu ya seke na nsima nango na suka ya makambo nyonso to ayekoloba abi nayoka yo nzambe na sango nayoka yo na sango me lelo namoni yo na miso koloba ete ntango mosusu mpe situation mosusu mpe avivaki c'était pour que à se rapprocher davantage epa na nzambe eye moko aye koloba abi nayoka yo na sango na bandaki koyoka meme ntango na bandaki kosala basacrifice na bandaki koyoka ntango na bandaki kosalela yo ezalaki makambo oyo nayoka me lelo oyo namoni yo na miso namoni makambo oyo okoki kosala namoni yango na miso omoni ke apusani lisusu boyambi na ye emati lisusu d'un cran eza eloko ya motuya donc otalisa biso koloba eke ezali ba tribulation ekoya makambo koya ndenge na ndenge me nzambe aza kosenga biso alobi to persévérer nzambe na biso akumisama nayebi ke tozali kokontinue lisusu tokokontinue lisusu na nsima na yango tokomi na suka ya ntango na biso ya ngonga na biso na koyeba kozongisa malobi epai na papa André me yambo na kolobi ete bandeko mpe tokutaka lisusu soki nzambe apesi biso makasi na nzoto apesi biso vie apesi biso pema na bomoi toyeba kokutana selon sa volonté mokolo oyo koya lendi oyo koya lisusu mpona kokabola lisusu liba na nzambe mpona kopartage elongo na bana na nzambe nzambe apambola bino nzambe aza na bino ntango nyonso tu na kombo na Yesu Masiya tosambeli boye amen. Uzali malamu ya
nzambe, Yesu yozali nzambe, Yesu yozali malamu we, yonde elikia basantu we, nzambe natiaka motema, yonde libanga na talo we, kolo napesa yo nini ye, nyonso yozali malamu we, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe, Yesu yozali nzambe, Yesu yozali nzambe.